Bon début de semaine, Nabilo Nyo Sabozili Baku ya Kolanda Mag FM ya Mokola Lelo. Yango Ebandi Mbote Nabino. L'Assemblée nationale de développement ya province ya Kwango Sengeli Boye Baki Caucus ya belu ya province wana bakutanaki na rapporteur ya Assemblée nationale ba détail nyelimo. Le cadre aussi de la réunion des élus du caucus des élus de la Tchouapa, nous devrions certainement passer en revue toute la situation après les vacances parlementaires. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons enregistrées et nous devrions certainement les voir pour échanger afin d'avoir une ligne de conduite, comment nous devons nous comporter durant la session, comment nous devons aussi gérer certaines tensions qui ont eu liées durant tout le temps de vacances dans notre province et surtout aussi voir la situation du développement de la province de la Tchouapa qui jusque-là, nous pouvons dire marginalisée. Il y a les agents de l'État qui sont mal payés, il y a les routes qui sont encore à un état que nous pouvons nous imaginer, il n'y a pas de pont. Est-ce que nous devons, quelle est l'attitude à prendre durant les 3 mois que nous sommes ici pour la session ordinaire? Formation du gouvernement et l'unité nationale et Sengeli Boye Baki conseiller spécial en matière de sécurité. Il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azali pour poursuivre la série. Il y a ma consultation. Le regroupement que je conduis se dénomme AASC, qui est Action des Alliés pour le Sud du Congo. Nous sommes venus répondre à l'invitation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Parce que, comme vous le savez, le chef de l'État avait initié une démarche pour avoir un gouvernement de large union nationale. Et c'est pour ça que le conseiller spécial en matière de sécurité nous a lancé une invitation et nous avons répondu favorablement. Nous sommes venus échanger avec lui sur la question pour que demain nous ayons un gouvernement qui ramène tout le monde autour de l'action et de la vision du chef de l'État pour un Congo fort. Vous savez, notre pays traverse une situation très difficile. À l'est de notre pays, il y a l'insécurité. Et cette insécurité dure il y a bien longtemps. Donc maintenant, la solution, c'est que tout le monde comprenne que nos égos, nous pouvons les mettre de côté. Nous devons nous mettre tous autour d'un idéal. L'idéal, c'est le Congo. Un Congo fort est nécessaire pour nous tous. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous avons échangé avec le conseil spécial sur la question. D'entrée de jeu, il nous a parlé des différents principes sur lesquels sera fondé ce nouveau gouvernement qui sera mis en place. Et nous avons échangé sur autant de points. Je ne pourrais pas m'étaler sur tout ça, mais la primeur va revenir au chef de l'État parce qu'il a bien noté tout ce que nous avons dit, les propositions que nous lui avons faites. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons donné des arguments qui permettront au chef de l'État d'avoir un gouvernement qui pourra ramener tout le monde autour de la table, de l'opposition, bien sûr l'opposition non armée, la société civile et certaines personnalités qui voudront bien travailler pour l'intérêt de notre nation. Voilà en gros ce dont nous avons échangé avec le conseiller spécial. Nous sommes le regroupement Alliance pour la réforme de la République, A2R en sigle. Nous sommes venus répondre à l'invitation du conseiller spécial en matière de sécurité par rapport aux problèmes de l'heure. Vous savez que le pays va très mal. Nous sommes attaqués de partout. Et il ne faudrait pas qu'on puisse regarder ça comme ça. On a voulu échanger avec le conseiller spécial et son équipe pour proposer des solutions que nous avons eu à échanger avec le regroupement. Et nous avons aussi pu lui remettre le mémo. Et en même temps, nous lui avons aussi félicité parce qu'il a été nommé récemment et il est là pour nous recevoir par rapport aux négociations politiques qui vont donner lieu à un gouvernement d'union nationale. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous, particulièrement l'A2R, l'objectif primordial, c'est de pouvoir avoir la paix dans notre pays. Parce que notre pays est agressé. Et nous voulons cette paix-là. Nous voulons que la sécurité revienne dans notre pays.
et partout dans l'étendue du pays et aussi dans les régions des Grands Lacs. En fait, nous avons proposé au conseiller spécial qui est un gouvernement de combat, un gouvernement spécial qui va justement trouver les solutions par rapport à tous ces problèmes que nous vivons ici en RDC. Nous voyons des morts tous les jours et c'est comme si c'était un fait banal qui se passe dans un autre pays. Mais c'est en RDC que nous voyons mourir nos frères et nos sœurs. Et nous ne pouvons pas le baisser les bras. Nous ne pouvons pas dire que non, c'est pas nous, c'est pas notre ville, c'est pas notre commune. Non, ce sont nos frères qui sont en train de mourir. Et c'est pour cela que nous, l'ADER, le regroupement de l'Alliance pour la réforme de la République, nous avons dit que ça doit cesser. C'est ainsi que nous sommes venus échanger avec le conseiller spécial et nous lui avons dit que nous étions là, prêts à accompagner le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, dans ce combat. Donc voilà la raison d'être de notre visite ici. Et pour terminer, le conseiller spécial nous a posé la question de savoir, par rapport au gouvernement, si nous étions d'accord d'avoir quelle taille de gouvernement. Nous avons dit qu'il fallait plutôt un gouvernement qui allait répondre aux problèmes du pays. Pas un gouvernement éléphantesque pour répondre aux problèmes de ventre de certains. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Appel à la mobilisation générale lancée na Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na côté lemela agression rwandaise pe koloba non na balkanisation ya mboka esengeli Boye Bake présidente nationale ya parti des démocrates pour la bonne gouvernance honorable Marie-Kay Mutinga maman magnifique maman formidable Mokonzi ya Tchangwa sensibilisaki population na terrain municipal ya Masine ezalaki pe occasion pour Nabango de clôturer mois de la femme. Bas détail. Congo Kinshasa boyo kelangana nu eloko oyo. Plein oyo bozali komona boye ezali match ya Léopard kasi ezali des démonstrations de force oyo bandeko ya parti des démocrates pour la bonne gouvernance PDG en sigle parti cher et autorité morale Modeste Mutinga Mutushayi basalaki lobby eleki na terrain municipal ya Masina. Répondant à l'appel, il y a chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, appelle à la mobilisation générale pour na côté lemela agression rwandaise, pe koloba non na balkanisation, ne bandeko ya PDG, basanganaki awa, na bokasi ya présidente nationale Nabango, maman formidable, maman magnifique, honorable Marie-Kay Mutinga, ba kiselelaka ye mokonzi ya Tchangu, oyo a mobilisaki population, pe ba jeune en particulier, pour na kozala na sima ya mfumu yekolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, pe ko soutenir ba FRDC, pe ba wazalendo, oyo bazali na ba ligne de front. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na komba oyo azanango ya makasi penza, po tozala na sima na ye, po akoka kolonga, po biso pe na sima na ye, tokoka ko se retrouver. Soki mboka eza occupé, maman, papa, tokozala de sengote. Biloko nyonso ekozala na pasi. Yango wana message à lelo ezali tous derrière le chef de l'État. Message ezali tout Tchangu. Il faut tous s'aligner derrière le chef de l'État pour tous soutenir Armée Nabiso, tous soutenir Bawazalendo, tous salake Monguna, tous Benanae Akeneli. Parti Nabiso PDG, autorité morale d'Ango, ezali papa Modeste Mutinga Mutushai. Alinga kaza Nabiso lelo, mais aza empêché to betela maboko. Na lisanga pe na bomoko nde tokolonga na occasion oyope maman formidable, maman magnifique, honorable Marie-Kay Mutinga mokonzi ya Tchangu a sensibilisaki ba jeune pour ba intégrer ba forces armées à la République démocratique du Congo afin de défendre intégrité territoriale. Ba Congolais potokoka kozwa bango na filet na biso, il faut
biso tosala ke armée na bango ezala bonbon côté balobi il faut balembisa ba militaire na biso soki balembisi bango bakobundisa biso soki babundisi biso ebele tokokufa ndenge ezosala masikoyo bazobundisa biso basi bazokufa bilenge basi bazokufa baoyo baza na bomoi bazoviole bango bilenge mibali bazokufa ebele balobi na nsima ya kokufa na nsima ya koboma bakongole tokozwa richesse oyo bakoko na bango batikela bango eza bitumba etali yo etali mpe ngai fo tozala debu mpo tokoka kobatela bomengo bakoko na biso na hymne na biso ya PDG balobi il faut congolais azala prospère prospérité tokozwa yango kaka soki tobateli bafrontière na biso soki toponi bato ya malamu ya kokamba biso e soki mpe tokaboli richesse na biso malamu baintervention esalamaki ya ndenge na ndenge kasi esengeli boyebake mbala moko lokola PDG ezali parti oyo epesaka baopportunité ebele na jeunesse sur place kaka wana baadhésion massif esalamaki avec un pacte pe idéologie baparti politique eza nango ebele na kati ya union sacrée kasi tika na yebisa bino lelo oyo banoko PDG est confirmé que ezali se parti moko oyo ezali ko accompagner à 100% vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fati Beton parti oyo éprouver loyauté pe fidélité na bango na baction na yo papa epesa zuate eke yo oui ejeko ezali moko ya ba confession religieuse basali adhésion na bango na grande plateforme o bazali kobenga bongo coalition interreligieuse pour la nation. Ba détail. Na président de la République peut accompagner totalement na kati ya ba démarche nyonso ya kimia oyo asejeko na kati ya si oyo ezali représenté na coordonnateur fidèle Karakala biso pe la CGCON état que confession membre na kati nango tolobi ke tozali d'accord yako sangana na ba confession misusu pona koluka résolution ya kimia na kati na mboka na biso ezali kaka te par rapport à la situation actuelle ezali eloko ekotika na libela oyo ekorepresente confession na biso congolaise oyo ezali koréunir baconfession nyonso sans discrimination yango biso nyonso na comité bachef ya baconfession religieuse bo basangani awa balobi matondo mingi na initiative ya coordonnateur na idée munene ya maître Billy oyo azali conseiller pesage na kati na koriente monene ya mosala mpona komema mboka na biso mpe kosoutenir chef de l'état na kati ya ba démarche oyo ekomemela mboka na biso kimia biso nyonso tosambeli likolo ya mboka mpe tokosala ba démarche d'une manière d'une autre po kimia ezonga na kati na biso eloko tosepeli nango makasi kozalaki discrimination ya confession moko mibale na kati na mboka Congo oyo emonaki comme si l'église congolaise a dit kaka na assemblée na kati ya 8 confessions lelo vision yeye
et permettre Montonio Sazali confessionnel à y commis quand il s'en a kati à plateforme si pour la commis retrouver il y a des décisions il y a Moka Congo Zambe apambola Moka Congo apambola la chef de l'État na équipe na nyonso on les a na kati à démarche apambola peuple congolais nyonso apambola si na Congo na Nzambe papa Kolo Yesu Kristo amen. Na commune ya Kisenso évolution ya route Moulele ezali kokende na rythme nini Fiston Pero azalaki kuna pona bi. Nzela oyo bozali komona bazali kobeta yango dada boy avec impact pédologie babengaka yango route Moulele tozali awa na commune ya Kisenso lancé depuis juillet 2024 misala ezali ko évoluer kitoko ndenge kaka bozali komona boye satisfaction pour la population pe ba usager ya route oyo. Vraiment c'est d'abord pour moi une grande émotion de voir Kisenso se transformer comme ça. Et ça là boy ça a mis une place au monde après abandonné, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de suivi. Ça c'est la troisième fois qu'on voit ça. D'abord on a fait après abandonné et Boukani. Même à Kisenso on a d'État. On a fait de beaux travaux, mais après il n'y a pas d'entretien et Boukani. Ça, on veut que tu puisses aller jusqu'au bout. Et ça, il faut bien qu'on la paix commune. C'est comme un plus économique. C'est bon vraiment. Pour continuer comme ça. C'est mon toit, on a monté ma porte, qui n'a prince, c'était comme une prince. Et on a besoin de le coup, nous après c'est un peu ma casse, il y a un peu na tonna esengo makasi. Oto s'attendait à quitter un jour to go nzela bo vi ba événement ni ba koleka na mboka la biso. S'attendait à quitter comme chef de l'État à la carte biso que non. Ali na réaliser ba commune na ba parti banzela. Et puis biso to ba surveiller banzela wana misala wana. Effectivement yango pe to surveiller no moto tambo to surveiller chef de l'État le bac de surveiller misala biso moko. Donc ça c'est un makasi en tout cas. Pour s'attendre à quitter un jour 0 côté 500. Et c'est mon azalango. Et zaki libulu mo ya moulé to koko même pas telemi odota la moulé les mais grâce à président la biso mais c'est le président Fati Beton lelo est commis prince. To bandai koyo kanzela oyo ba papa bandai kolo ba président combien ba lekani et zaki ka toujours moulé mais grâce à président Fati Beton lelo a ça biso prince. To za ko sepela makasi ya makasi tellement les kebele. Kasi d'autre part population bazali na inquiétude makasi par rapport ya virage moko basali na nzela oyo boyo kandenge ba communiquer. Nde musale salama vraiment na sepeli po biso za pena bana Kisenso to botami to koliamba liboso to mona ndenge musale salama mais ya bien ya koloba nzela pene banda otambola bien mais komi na se kuna nzela etengami otire bakimi eloko moko boye place wana to comprendre te mais nzela pene to salama bien. Baluka moyen place wana pena ba ranger so mbongo ba pesa ba po ba virage wana eluka ba inconvénient po ba mbangu ba descente ezaka bien ba virage wana mona décart ba nini pona ba intérêt ba tout moko boy fo baluka pena moyen ba ranger place wana mais vous allez ça ma vraiment kito nga pena bakisi na sepe na makasi ka ponde ba fungoli so prince eloko ba passe kaka na virage wana eza bien te neti makar so na descente qui ta vitesse ko mata pe mata ka vitesse ba accident e bando salema na rond-point wana na virage au basalo il faut ba longola virage bana on ka tout wana ba bandela kango kuna ba kitana on ka tout ba kima banda ko wana te ba krasika ba longola ta surtout côté ba toilette on ba longoli yango ba temisi ma pour jamais na montagne virage salaka mais na montagne ba tie virage l'autre et décourager msoka yango. Et sengeli boyeba ke construction ya nzela oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya projet Kin Elenda financé na Banque mondiale pezali na objectif ya qualité contre l'érosion pe ba inondation na entité oyo mais aussi ko désenclaver commune ya Kisenso na ba commune ya Njili pe Mongafula. Kejo. C'est pas la ligue qui se comme il faut. Comment commis tout un peu ma boule, ce qu'on dit que c'est comme il faut venir la CP. Merci de ma frère.
ifest ezali bongo application oyo Afriland Bank CD apesi na baboni na ye ba détail. Boyei malamu na eFirst, moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé lisusu ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo, pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible okoma kolo lopango soko sali confiance na mona mboka Ziko Mukanga. Et ça lui a plaisir papa pour la ébique en tout cas la commune le pan vraiment. Président Ziko Mukanga Makila Lumumba le Congolais yazali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona koko makolo lopango na $1,500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération komakolo lopango. Sur place okokuta ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya ba barre de fer, ba dépôt ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place mpona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron moto ya deux pneus na $1,300 ya pamba avance ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4,500 ya pamba avance ya $2,000 le reste futa yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki pe kozwa bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba avance ezali nango ya $10,000 ya pamba le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42 deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu oza mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Association sportive Vita Club azalaki tenu un échec lobby l'équipe Bosso ya Football Club Céleste Yambandaka score final 2-1 rencontre oyo azalaki ko s'inscrire na cadre ya poursuite ya championnat national. Vous savez, deux fois, quand les joueurs sont hyper concentrés et quand ils ont une grande volonté de gagner un match, et ça ne manque pas qu'il y ait des ratés. Mais ce qui est intéressant, c'est le score final qui nous amène à la victoire. Il faut pas oublier, on jouait contre un grand club emblématique, un club populaire, et quand vous jouez contre de tels clubs, il y a la pression, cette pression-là qui est sur le joueur. Mais je pense que au vestiaire, à la deuxième mi-temps,
Et ça nous a servi de remettre les gens. Et je leur ai demandé dans les 15 premières minutes, hein, puisque nous avons vu les failles du club, il ne faut pas y aller comme on allait à la première mi-temps. Il fallait que ce but-là arrive. Et je pense qu'il n'a pas fait 3 minutes. Hein. Le but est arrivé. Et ce n'était que normal que le club réagisse par rapport à ça. Et moi, je leur ai dit, vous savez, si on ne marque pas, nous avons un grand club devant nous. Et sa réaction, ce match, s'il arrive seulement à marquer un but, nous allons avoir la difficulté. Et puis, ils ont bien réagi. Nous avions certaines difficultés pour sortir, pour poser notre jeu. S'ils avaient commencé comme ça, peut-être les matchs n'auraient pas ce résultat ici. Mais moi, je dis respect à ces clubs-là, mais parce que ils ont été vaillants, ils ont voulu, mais nous avons eu notre déterminateur qui était extrême. Et on a gagné ces matchs et c'est le plus intéressant. Au-delà du score, c'est aussi la manière pendant 60-65 minutes, alors même si effectivement il y a eu un sursaut en seconde période, en l'ayant attaqué de façon assez catastrophique, sursaut qui nous a permis de revenir au score, mais bon, sur un match de 90 minutes, c'est bien insuffisant. Donc, c'est une énorme déception, effectivement. Oui, je vous avais dit que on allait faire le maximum pour gagner. Bon, ça paraît peut-être pas aux yeux de tout le monde et c'est compréhensible, mais c'est sûr que aujourd'hui va falloir très vite trouver des solutions, parce que là il y a urgence, parce que dire le contraire ce serait malhonnête de ma part. Il y a urgence. La situation peut pas continuer comme ça. Il faut que c'est Vita, on parle pas de n'importe quel club aussi. Donc il faut maintenant que on amplifie certaines choses, on rectifie certaines choses, voilà. Mais il y a forcément, il va falloir changer quelque chose, ça c'est sûr. À partir du moment où on parle d'urgence, on décrète l'urgence. Donc effectivement, c'est pas tout de suite sur l'instantané parce que vous faites une série de 2 ou 3 mauvais résultats. Ça vient après, ça vient maintenant. Alors moi, vous m'avez pas vu en conférence de presse jusqu'à présent, donc vous pouvez pas m'incriminer et me dire que moi j'ai pas parlé d'urgence parce que j'étais pas là pour le dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est insuffisant. Alors effectivement, on a toujours la possibilité, puisqu'il nous reste 3 matchs à jouer, de prendre des points pour se qualifier pour les playoffs. Et moi, je suis quand même convaincu qu'on va le faire de toute façon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un goût amer, que ce soit nous, les joueurs, le staff, forcément la direction, les gens qui aiment Vita. Tout le monde est en souffrance, effectivement. Bon. Magasin Miemokola lelo komi na suka, merci pour na confiance en fidélité. Botika na yebi sabino ke pour na bonne réussite ya événement na bino esike ezali se moko. Salle de fête élégance na rond-point Beau Marché na avenue Aérodrome wana na commune ya Barumbo zali mobimba avec impact pe idéologie service ya qualité oyo wapi malili na kati chambre froide ya lusaki vana ekosa parking ezali assuré pe sécurisé. Torres Atibu azalaki na sima ya caméra régie finale esimamaki na Christian Kabuya. Bama tabakita baba lukana mabele fils mani boyika machine na préférable.